yango na lingaka Belleville. Belleville aza parmi ba leader ou à naître. On cause le ngana sola na Belleville, Belleville abike ngana sola na sila. Belleville abike ngana kini na tambola na peshanga. Etali le côté. Anniversaire na Belleville obengo la baronne. Eh, fête na poto ba fêter biso atoko fêter te. Ah Belleville na ngana mbongo te. OK, ngana otindo cadeau, tinda mutu. Mais na temps normal ce que tom suna ndena ebeli sila. On s'en roté. Baba Kou, on est ensemble là et c'est la famille. Ils ont juste été. Ça on te prend au Sénat qui est va plus milieu parce que c'est a été. Te na lobi te ke akokabate na bi déjà comme on a question et qui na sola bien na Belleville. Peut-être déjà akoma pe déjà. Ngana bomba te. Akoma pe déjà. C'est la comment sola ngana 2 fois. Complexe. Mais bien na Belleville. Si le rapport tout Bruxelles on a besoin rater. Mais qui sont comment sola ngana 2 fois. Si la Bissal. Oui. Mais nakini mutu nanga normal. So depuis ayoka ki musola na Belleville, c'est ça. Koyoka koute parce que moi c'est non sono non poste amona ke na posta kamona pe voilà moni. Normal hein. Ngasi la mutu nanga pesha nga mutu nanga Belleville mutu nanga. Belleville kuta zaka pe mutu nanga te Belleville aya ko jouer na ndako na bon marché to solo be to pesa ni ba numéro. Nande pe na yepoto normal to comment sur les comment penza c'est la famille. Mais on mona ke na ndeto akina sila. On senti même ta comment changer mon kiomoni. Ah, là, ça veut dire que, yo, solo la, ok, ça n'a pas de sens. Mais le problème, c'est que vous avez dans l'internet. Ah, qui n'a choisi, à bien gagner quand une côté là, la zone, c'est bien, mais, yo, n'a dingue, yo, ramutu, là, est-ce que le camus, il faut y bien gagner? Non, côté bon. Mais vu que c'est retiré, yo, n'a pas na salon, zé, na monité. Mais les autres, ceux qui wapi. Donc, on a vu, prévenir, na kana, migi. Oui, c'est vrai que tu as sur sanga sur ça bangoté. Mais na koki ko ba pete ke nenge na zakana mi genenga so samtana na so isa mi gena keba te. Oh si on a oh. Et talinga te so ki mi gaza pire nemi nanga. Ngana ko zana na pige bien. So ke ozo ba secret nanga pese nemi nge talinga te na za sir nanga na bi que ngale mi ge mutu nanga c'est tout. Et donc ka bola biso ya mwana. Conseil vraiment na ba comédien na biso. Tout ce comme un parti pris parce que vous avez star au bino beaucoup de na banda quelque chose sans moto qui n'a pas président batala rabino. Donc vous à la penza assurance na bino au sa musala na ko langate pour leader à lobby pour na bi de ke koto baba ku ba rozwango mabeto ba comprendre te yango na lingaka Belleville. Belleville aza parmi ba leader ou à naître. On cause lo ngana sola na Belleville, Belleville bi ke ngana sola na sila. Belleville bi ke ngana kini na tambola na peshanga. Etali le côté. Anniversaire na Belleville obengo la baronne. Eh, fête na poto ba fêter biso atoko fêter te. Ah Belleville na ngana mbongo te. OK, ngana otindo cadeau, tinda mutu. Mais na temps normal ce que tom suna ndena ebeli sila. On s'en roté. Baba Kou, on est ensemble là et c'est la famille. Ils ont juste été. Ça on te prend au Sénat qui est va plus milieu parce que c'est a été. Te na lobi te ke akokabate na bi déjà comme on a question et qui na sola bien na Belleville. Peut-être déjà akoma pe déjà. Ngana bomba te. Akoma pe déjà. C'est la comment sola ngana 2 fois. Complexe. Mais bien na Belleville. Si le rapport tout Bruxelles on a besoin rater. Mais qui sont comment sola ngana 2 fois. Si la Bissal. Oui. Mais nakini mutu nanga normal. So depuis ayoka ki musola na Belleville, c'est ça. Koyoka koute parce que moi c'est non sono non poste amona ke na posta amona pe voilà moni. Normal hein. Ngasi la mutu nanga pesha nga mutu nanga Belleville mutu nanga. Belleville kuta zaka pe mutu nanga te Belleville aya ko jouer na ndako na bon marché to solo be to pesa ni ba numéro. Nande pe na yepoto normal to comment sur les comment penza c'est la famille. Mais on mona ke na ndeto akina sila. On senti même ta comment changer mon kiomoni. Ah là ça dire que yo solo la kuna OK, ça n'a pas de sens. Mais le problème c'est que vous avez dans l'internet. Ah qui n'a choisi à bien gagner quand une côté là na zone c'est bien mais yo na ndenge yo ramutu là est-ce que le kamuso yinga il faut yo bien gagner. Non kota mbabo. Mais vu que c'est retiré, yo na pe na salon na monité. Mais les autres suki wapi. Donc on a vu prévenir na kana omigi. Oui, c'est vrai que tu as yo sur sanga sur ça bangoté. Mais na koki ko ba pete ke nenge na zakana mi genenga so samtana na so isa mi gena keba te. Oh si on a oh. Et talinga te so ki mi gaza pire nemi nanga. Ngana ko zana na pige bien. So que ozo ba secret nanga pese nemi nge talinga te na za sir nanga na bi que ngale mi ge mutu nanga c'est tout. Et donc ka bola biso ya mwana. Conseil vraiment na ba comédien na biso. Tout ce comme un parti pris parce que vous avez star au bino beaucoup de na banda quelque chose sans moto qui n'a pas président batala rabino.
donc bozala penza na assurance na bino osa musala na okolanda te po leader alobi po na yebi ke koto babaku bakozwa ngo mabe te bakomprendre te yango na linga. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO vraiment. Beaucoup d'émissions, la biso, vraiment la famille. Quand on a la famille Libota, toujours famille Libota. Oh, et des mamans belle fille, Candy la patronne. Vraiment, si vous êtes pour la première fois sur notre chaîne, je vous prie pardon, la famille, de vous abonner, hein, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois, tant que vous publiez, vous postez, vraiment, écomélo directement aux notifications. Mbala moko bandi kolanga, kakandenge boyoki. Balobi rien à dire, balobi vérité en ezobima. Je vous avais dit que Belleville c'est une personne oyo aza incomparable, je vous dis la famille. J'espère que tout ça qui n'est bino la live lobby vraiment tout ça qui n'est bino la live boyoka qui ne makambo la lobby qui n'est bino par rapport à Belleville. Je vous avais dit qui est Belleville, les pengla qui moi quelques makambo Belleville ça la kalango vraiment les pengla qui yango beaucoup mieux comme la témoignage. Je vous avais dit boko yoka bino moko un jour boko pesanga raison qui est Belleville la famille na toleki kutata pas même 2 jours kaka un jour toleki déjà message oyo ya boye oyo Karine lelo yo ayekolo babiso toyebi Karine mokondi la baronne toyebi ndinga fonctionnaka Karine azaka hypocrite te Karine aloba ba vérité même bisika yé moko si la zali koyoka baba dire ya Karine ayebi que c'est la vérité ayebi parce que Karine azaka muta ba vérité ba commentaire et que ils ont dit par rapport à émission oyo ba msusu balobi azo sala rendre par rapport ya nan oyo ya nan otobenga nan oya ya Kabelo mokonja Kabelo Olga mokonja Kabelo parce que aza camarade ya sila babilo mo bon kasi ba ranki na ngoyo ngoto zolo ba sila aza rancunière. Je vous avais dit que sila aza rancunière, je vous avais dit aza rancunière na loba na bino que aza rancunière aza na makambu ebele oya sala kana cessé. Mino si bon mona mutu moko ake kabwana batu nyonso, c'est-à-dire que batu sont baza mabeyi ndaza malam. Non, même pas. Le lieu comment c'est par rapport il y a bazo c'est les jalouses pour le lieu commun a commis au hasard les lois c'est jalouse bah ça par rapport à quoi je vous dis à tout moment poto bangono se bakenda poto si la kenda poto beve kenda poto ici péché la kenda poto dit nana kutu bango tout bakenda poto mbongo bango se machima mbongo bango se bazao eloko bazalo ngo posa basalaka. Alors, jaloux, oh, bah, on pas si là, il y a ni, je vous dis la famille. Parce que jalousie, jalousie, il y a peut-être, au moins, il y a aussi progressé dans la tikali. Donc, tous à jaloux à moto. Mais la façon de raison qui est jaloux, wapi la famille. Jalousie, wapi. Et ça qui jalousie, et ça qui a monté, manaya, zalaka bongo. Alors, Karine a le but, la vérité, alors, faut voir, Dieu, il faut voir niveau, bazo, kamata, Karine. C'est vraiment regrettable. Hein? C'est vraiment regrettable. Mais est-il que est la vérité? Babi vérité est la vérité. La famille a été comme ça la vidéo pour vous dire que Maloba aussi la été comme sur internet. Elle est tellement hypocrite. Aye ko loba makambu moko boy o batu azaka lokwa mutu mo batu bayo kelema o batu wana ba fonctionner bongo batu ba sala bi makamba mabe. Asala makamba na se mais ce cas devant les gens alors c'est le moko ya mawa ba bayo kele maba mole ke aza innocente ozomona sko image wala sko bazongo sko bala cha Belleville oh Belleville n'est pas comme ça Belleville azaka clair au moins peut-être un rôle à Belleville yango lelo ba rôle ninga choka ba rôle na ma ya kolela yango ba koma koloba ke Belleville aza hypocrite pas les là non na vie comme ça réel Belleville azaka ouverte Belleville azaka clair Belleville azaka honnête soka lingi likambwana te aoloba azala na hypocrite bato ba jouaka o bazala na Belleville ba yebi ki Belleville bato bazaka na scène bato bazaka na ba tournage na ye ba yebi comment Belleville a fonctionnaka ba yebi yango moninga na beki na bino ngala zawana kapona ko ya ko talisa bino makambo o mususu bato ba lobaka ozomona Belleville o likamba papa le si le papa là qui oui Belleville c'est comme ça azala kate que pour mutu boye
asololaka na ngai te bato mpe bazalaka nanga baswana moto na te. C'est pas belle vie. Bandeko na nga nauti koloba na bino oka na live il y a pas longtemps, un jour nauti koloba na bino na live bomoni. Quand je vous dis abonnez-vous ici, nous on n'est pas venu ici pour blaguer. On n'est pas venu ici sur internet pour ne rien qu'on on est venu de l'internet pour la vérité. Rien que les vérités. On n'est pas venu ici pour insulter les gens. On n'est pas venu ici pour mentir des problèmes aux gens. Non, on n'est pas venu pour ça. Nous, on est venu ici pour dire des vérités. On est venu ici pour soutenir les artistes et ceux qui est bien vu quand il a patron. Comme moi, je la soutiens. Je la soutiens honnêtement. Je la soutiens convenablement sans que n'attacher, sans que n'abîme imaginer sur les réseaux sociaux, sans que n'allouquer des problèmes dans les comédiens. Je la soutiens comme ça, sans intérêt, sans oni non. Parce que je l'aime de tout mon cœur. Na sepela na vie bandaka la vie à comportement la vie à façon na ya ko vivre na batu au sentir que azaka na souci à batu aza aimable aza social donc au sentir que ba biloko lo azaka na ngwana yango ya koshanga etindanga na lobi la belle vie yango poussanga le na sela ki ba analyse pour na musala na ye. Alors la famille tozana pour la blaguer. Alors si vraiment bolingaka ba analyse kitoko bolingaka ba émission o eza vérité bolingaka bato bazo ko cha ordre to lingi droiture pour la ba comédien na biso bo s'abonner bo liker vidéo bo partager ko ça la biso bien bo za kana to za kana pour la ba futilité te ngato la ka o sa ba analyse ngana ka o sa ba analyse ngate po o na luka ba viso pendeni rien. Je vous dis dans un pays oyo na salaka je suis salarié. Je suis salarié. Des fois, on a un coach qui émission. Sur le coach, c'est une émission parce que YouTube est primordial pour la rater. Alors, seule chose qui pour défendre, première chose pour défendre la belle vie. Mais tellement que chaîne à YouTube, et la chaîne, il faut pour chaque abonné une visibilité. Il y a un moment où ça la caméra za te pour le conseiller la batu makambu pour le créer l'eau comme créer pour que dans une vie pour ça la ce qui ne rien je vous dis. Mbonga YouTube et ça même à ta ce qui seconde na mbonga na gagnaka donc ça est l'autre côté pananga ce que dans la bateau va vivre dans bango menga en tout cas je travaille na ya pour soutenir belle vie à 100% et puis de tout mon cœur. Alors bateau bazo ko ba commentaka bozo ça ba biloko pour ba vie na bino bozo ko kosa makam non je ne suis pas là pour blaguer. Na ya internet pour na ko kosa na ka ko makambo na zo mona na ya ko sa ba analyse na o eza vrai na o na zo mona na ko sa ba analyse pour na ko kosa pour le lutter ba problème na sala ki vidéo na sala ki live na ko bomoni vérité Karine ye wana lobby naza kuna posa ko le bébélé belé parce que ko le bébélé mbanga passe. J'espère que bino moko bozi vraiment temps ya ko landa Karine na lobanga na ya kaka pour la vérité puis émission na ngala linga so émission na okena musika te parce que muto ya kana vérité za kana tina ko le bébélé belé te puis ko le bébélé belé tina ngana lukana kosa na luka ko tâtonner naza na posa ko tâtonner te na ko le balikambo eza clair et net et puis na lobby j'en passe. Donc, non. En tout cas, la famille, nous sommes là. Toza awa. Ceux qui peuvent leur réplique, moi récoti, parce que Karine et moi, déjà sentir que à l'objet de vérité, à moi, il y a un gambo. Parce que belle vie a un moté, ma belle vie a un cœur, je vous dis. Belle vie a un cœur, oh, et ça donné la batounion sauté. Et ça donné la batounion sauté. Yango moni ba o bakanga maleti lelo ba linga ko kite te ba yebi le pourquoi azaka pe hypocrite asolana mutu nyonso o linga ye te azalaka kuna te elle s'en fout elle fait son travail azo sala musala o nzamba tinja sala linga batu c'est tout le reste azalaka na kuna te yango bozo mona lelo ba komi ko luka bango pona bango bazo toucher ko benga bato baza proche belle vie ba bengisa bango bake ko jouer kuna bakanso basali bongo et ko kwesa belle vie ko kitisa belle vie to ko lelisa belle vie non belle vie n'est pas azakuna te il est censé asa musala na ye et censé asa na ba fanyo balingaka ye oh balingaka ye c'est tout. Donc si la comme la niveau ko benga bato ba lobela ye mais liboso ya ki belle vie mta benga ka bato donc makambu nyonso ba lobela ka belle vie zande ye moko si la sala kango
parce que balade ça on a image à Belleville. C'est malheureux. C'est malheureux. Ba histoire à WhatsApp ezala kiati. Ba sala groupe à WhatsApp abenga ka ebisaka batu bolobelanga ta balobi boy. Donc ba onyo sa bwaka wana yene mtatinda ka bango. Ozomona. Bomoni secret ndenge bimi lelo abenga Karine. Karine a côté là ye. Ozomona. Donc o a des esprits si la esprit hein. Ami mon sera le quoi mtaze esprit que le kuta bato baza be esprit ezande Belleville ba il péchanga esprit. Yo a des esprits hein. Au comment il niveau bien à Karine mon compte à côté là. Au moins secret ndenge bimi. Baba ku soni wapi bo ki soni. Mais bon luka bo échapper mais histoire déjà c'est mon na miso. Pour Karine mon compte à ko ça na été. Eh la baronne ko ça ta lobi vérité. Eh oyebi no ki malili ko ka makambo ya. Ezakande boye. Boyo ki goût. Boyo ki vraiment goût boyo ki somme. Eh donc Belleville otika la ka bobo ko combattre bo tika ko zwa. To me ba secret. Nan ebimité. Ha, ici pêchant à soi ba bimisa ba vérité si là. Mais internet est panzana. Ba mu pêchende bazana la bomola papa vanda kimia. Bazana makambo belé. O ba ko kipa ko bimisa si là mais bazana temps wana te mais si là bato bomola ka batune ba ka ko lobala yenda tinda ka bango. Bokelo bo taki bo sala boy. Yo tindaka lelo so ba fongola minoko surtout ici pêchant ya internet ko zika. Mais ala temps wana te. Ba la temps te pour mutemo bazana ngo bala mutema mususu. Bala mutema mususu yo olakisi motema na jalousie motema na mabe ya koluka combattre baninga la yo. C'est pas gentil. Hein? C'est pas gentil bo za bon moko bo sa ba film o akepa mninga ngo za la bien. Yo ndo pesi ba communicateur no accès. Yo ko finga ba comédien. Le to suki wapi. Ndengo sa osala pa Karine osala ngo pa mura tandongo bwaka bango. Pesa bango accès wana. Mettons les qui la télévision à zolo baké yeba ma finge ça à quel côté ah ya so ma finge ça à quel côté on ngo bien ba côté là yo mais ya vite de bo panzango vraiment ça passe la famille la tiki bino se retrouve